congofrance.com. Asimisiyo Numbitush, il y a Tibéa, pour remplacer le Rwandais. Voilà comment il fonctionne. Aujourd'hui, à utiliser Kibango, Baoumeli, ça fait, je ne sais pas, 10 ans ou 9 ans, Oyo, Bisengama Nazaraki Wana. Ça fait autant des années, Oyo, Nani, Kanyamazaki Wana. Babandi opération à Kokangabatu. Babandi. France.com, merci pour votre disponibilité dans cette émission, les grands duplex, tout sur la Ramakamouya, République démocratique du Congo. Joseph Kabila, Alongo Likanyama, Nabisengimana. Pour quelle raison, Tokoye Bango, Nakati émission Oyo, les grands duplex, Nani, Abomaki, ou bien Nani, Baza à la base, ya tuerie ou elegaki Nazando, Tokoye Bango, ya madame Chantal Ote Koti Kabiso Ote Kokufa, administratrice, ya marché central Sando, Tokoye Bango, affaire hérité Watanabe et comme affaire moko politisée. Affaires politiques, Tokoye Bango, mais c'est Mathieu Ilunga, ou Asana Bisso en ligne. Bonjour, monsieur Mathieu Ilunga. Bonjour, monsieur les journalistes du Pumba. Bonjour aussi les fidèles auditeurs et à congofrance.com, partout dans le monde, dans la diaspora et aussi au Congo Kinshasa. Ok. Monsieur Mathieu Ilunga, Joseph Kabila, Alongoli Général Kanyamana Bisengimana. Déjà, eza pona nini Alongoli Bango, basali nini? Et puis, et comme la ba Congolais, nini stratégie wana ya kolongola, ya ko changer. Merci beaucoup, monsieur Didier Dupumba, pona mutuna. Oyo tuningai, Joseph Kabila a salé remaniement na police, na armée. Et la stratégie nini pe comme la peuple congolais ni bon bien que Kabila azali ko sala makambo étape par étape, action par action, ce que ça les action à moni et simbi a changé et zali mode ya fonctionnement la na ba cabinet na zali kopé ça y ba conseil bien Joseph Kabila a outaki ko nommé ba mandataire ya ba entreprise publique parce que Kabila lingi mena kwere dynamiser ba opération ya sika kobanda na bato asika na méthode asika ba yazaki na bango na police basalaki moment moko boye mena alingi atia bato asika pona ba opération oya sika za nango voilà eloko aza kosala a changé la police nationale a nommé général Dieudonné Amouli Dieudonné Amouli azaki jusqu'à présent, chef d'état-major général chargé des opérations de renseignement, qui a dit chargé d'opération de renseignement. Dans la longue poya na police, a époata na ba opération na ba renseignement. A longoli nani Célestin Kanyama, a Tché Katsongo Silvano, Oyazalaki, commandant bataillon ya VIP. Bataillon ya ba police o basalaka neti garde républicaine au bagardaka institution a wana pour asala mena deuxième mission a ekotia pembeni ya général Mouli a Araus azaki chargé à renseignement na police à service spéciaux à police a wana pour banda ko surveiller pe amu général Amouli voilà ninga sali a ekotia en dehors de Mouli, à Ekotia, c'est-à-dire à renouveler composition pour la mission future à Kosan. Et mission future on est allé, maintenant opération Yakokanga, opération Yakokanga, na opération ya renseignement, Yako boucler renseignement pour na peut-être état d'urgence sur l'Alliance na Congo. Voilà et le protocole là-dessus. Ok, monsieur Mathieu Ilunga, yosa expert à la matière, na makamuni surtout ya République démocratique du Congo. Est-ce que Batu Oyo général, Batu Oyo Kabila atie sikoyo à la tête de la police nationale? Est-ce que généraux Oyo basala ki bisengima nana général Kanyama, ko changement wana, est-ce que lelo ba congolais faut s'assurer qu'il y aura une sécurité moko bien fondée dans la République démocratique du Congo suite à changement au Joseph Kabila Sali? Non,
non bakongolais bakoki kobina na kosepela ke ya changement te bato wana Kabila tiaka bango na mission. Police ezali institution à part te, armée eza institution à part oyo ezali kodépendre na institution à l'état na administration à l'état te. Non, police na armée ezali na service ya Kabila. C'est Kabila qui nomme, c'est Kabila qui donne les missions, c'est Kabila qui donne les ordres. Peuple congolais koki kosepela na eloko moko te parce que toza na police nationale te, toza na police ya peuple te, toza na armée ya peuple te, tozali na armée au service ya Kabila, toza na police au service de Kabila. Ba changer batou Kabila tie ba élément na ye mususu oyo ba ko continuer ko coopérer ba mission ya ko attribuer bango. Peuple congolais sepela te azala simplement vigilant. Ok, mais Mathieu Ilunga, j'avais dit que question oyo, eza question déjà batuna yo, mais pourquoi Joseph Kabila a remplacé Bango? C'est ce que je venais de dire ici, messieurs les journalistes. Oui, Joseph Kabila a fait la Kailoko par étape par étape. Pour le peuple congolais comprendre bien, Joseph Kabila n'a pas cabinet, vous allez conseiller, un cabinet stratégique et tactique. Oui, tant Kabila a sali élection en 2011. Après l'élection, il a changé le mode et a coopéré. Tant Monique Alinga sa mandat, a bandi Koluka pour négocier. Tant Monique mandat Nesili a organisé l'élection à négocier à Zoluka. Voilà comment il fonctionne. Il fonctionne aussi comme ça dans le cadre des opérations. Et puis, Tango Alingaki, Kolongola, Pierre Nani, John Numbi, à la tête de la police, à Simisi John Numbi touche, il y a Tibéa, pour remplacer le Rwandais. Voilà comment il fonctionne. Aujourd'hui, à utiliser Kibango, Baoumeli, ça fait, je ne sais pas, 10 ans ou 9 ans, Oyo, Bisengama Nazaraki Wana. Ça fait autant des années, Oyo, Nani, Kanyamazaki Wana. Babandi opération à Kokangabatu. Babandi opération à Kobomabatu. Maintenant, à Salige Wana, pour la collecte que non, a changé parce que, Badao Bomabatu, Babuki ba prison, a changé. Les amours des naïers à tactique. A changé papillon, Tango Alingi, bonne mission Alingi Kosala. Voilà pourquoi a changé Bambo. A changé mode, Yakosala. Au moins, Anomaki ba mandataire ba entreprise publique maintenant a changé na police a changé peine armée a changé quand la police était na Équateur na 13e région a nommé un Rwandais chargé des opérations na renseignement. Il a touché simplement ces gens là, a touché opération et renseignement. Et Amouli Azalaki, chef d'état-major général chargé à renseignement na opération. Si quoi aye na police on a ça la opération na renseignement a économé na Équateur, a nommé commandant second, il y a région chargé à opération de renseignement, un Rwandais Bonane. Na Kananga, a éco dans secteur ya Kananga, secteur opérationnel, a nommé un commandant second, chargé des opérations et des renseignements. C'est-à-dire, Azali Kakana opération, na renseignement, a changé simplement tactique nae à Tchevatouasika. Voilà pourquoi il a changé. Parce qu'à Zokota na étape Ok, Kasongo, Silvano, na Amouri, Dieudonné, Baouti Wapi, pour Bakoma à la tête de la police nationale. Dieudonné Amouri, c'est un net militaire. Il y a ex-phase, Azalaki, jusqu'à sa nomination à la police, Azalaki, chef d'état-major chargé à opération. Chef d'état-major adjoint, chargé des opérations et des renseignements. Adjoint à Edouba. Azali, ancien, il y a des ex-phase. Azali, un militaire bien formé. Et voilà, Aouti d'armée, na Moussa, la fois que nous allons, on va péter mission à Sikanakata police. Voilà, Aouti, na FARDC. Katsongo, Azalaki, parmi les militaires, policiers, formés, on a pris. Police d'intervention rapide, tant que Salamaka, la période à Mouzé, ils allaient parmi les éléments de format qui Bango, na Angola, parce que le pire a été formé par les Angolais. Maintenant, à qui commandant bataillon, il y a commandant bataillon, il y a police VIP, où ils allaient na ba institution, ba bagadar ba institution, na ba accompagner ma personnalité. Voilà place grâce au Baouti.
Ok. Monsieur Mathieu Ilunga, question moko est très important. Bit, il y a Joseph Kabila, et ça vraiment nini avant décembre 2017. Bit il y a Kabila, oyebi tango ba poser ki Kabila question na magazine allemand que eloko nini ya kosala ou après Kabila a invoqué qui terme je ne me suiciderai pas. Tant que na suicide, ça veut dire que ça état d'esprit à Moutou. Kabila aujourd'hui a une délégation mounene et a qui a la poto et accompagné par le ministre des Affaires étrangères Chekou Toundour, accompagné par son conseiller diplomatique Kinka et Pini Karubi, pour cautionner monde Mobimba, na Kone Nanga, Bayaki, na Organisation internationale de la francophonie, pour Bayako annoncer que va l'élection. C'est-à-dire Kabila Azalina État, il a commis se maintenir. Et commis se maintenir, Rwanda, a commis maintenant pour aménager, armer la police, pour Ezali na porte naïe, pour aïe maintenant pour affronter le peuple congolais, na opposition congolaise, na État pour Azakobanda. Voilà, bit naïe, na place Azakoké. Est-ce que si en 2017 ou avant, après, dans la carte de 2018, est-ce que les Congolais au Basolanda Bisso vont espérer quand même qu'il y aura la sécurité dans la carte de RDC? Non, merci Didier Dipumba na balandi na biso nyonso. Comment les Congolais vont espérer sécurité? Il y a combien de fausses communes na Kasai? Le loba eko pour découvrir 38 fausses communes. Combien dans la fausse commune na Kinshasa, na Maluku? Combien babomaki na Kinshasa? À chaque fois il y a un problème, combien bazoboma? Combien bazoboma ba prison na makamunyoso? Bakoki ko espérer na Kabila sécurité te. Bako espérer le côté Kabila zolinga ko maintenir chaos na Congo et Kabila bako espérer sécurité na Kabila te. Mais c'est Mathieu Ilunga, tu comptes un dossier peut-être très sensible par rapport il y a tuerie où tout le monde a qui la carte de Madame Chantal, administratrice il y a marché Zando, Betaki et Massassi. Est-ce que ça il y a une moine parce que tout qui est une moine et puis tout qui sous version il y a Zoé Kabila. Est-ce que tu peux pour toi, pour que Samael et Nayo bien que analyser à mon mini par rapport à la situation où il est le 14 juillet, dans le marché central de Zando? Merci beaucoup, M. Didier Dipumba. La question est pour Madame Chantal, qui est administratrice du marché central à Kinshasa. Vraiment, nos pensées, la famille Naye, et nous allons partager douleur, la peine. La famille à Madame Chantal, na ya ba maman nyonso ya wenze, na ba papa ya wenze, o ba kinaka kote kapona kolesa maboto. Maintenant, question otuni, ba olobiki toyoki bazo cité ba tomana semi, na bazo cité Zori Kabila. To meka ko analyser. Mwana semi azali na vision politique, l'idée la politique. Et azali ko combattre dictature na politique. Et Manasemi a combattu Kabila na pour pouvoir. Mais Madame Chantal a une cible politique de Manasemi. Madame Chantal a une cible de gouvernement. Madame Chantal a même pas ministre. Pourquoi Manasemi a pu attaquer Madame Chantal? Et ce qui Madame Chantal va été attaqué par Manasemi, pour quelle cause? D'abord, Madame Chantal a une cible militaire, a une cible politique, a même pas stratégiquement parlant, Azan et Logodé. Pourquoi Manasemi a pris de quoi attaquer? Pour quelles raisons? Et Logodé de Madame Wana a Koki Kozala na problème ou na rivalité na Manasemi. Manasemi a été na Wenzete, Manasemi a lingi Kozwa table na Wenze pour attaquer. Alors, Bakouela ni na Madame Chantal. Non. Et de ce côté-là, il faut éloigner. Mais total, Madame Chantal, en tant qu'administratrice, il y a marché. Nani azali kolona. Marché nyo sur ville à Kinshasa, et zali sous administration, il y a gouverneur, il y a ville, province à Kinshasa. Et tu as bien que marché central à Kinshasa, et zali
plaque tournante ya économie souterraine ya Congo. Et batu bazali wana ba faire les autres la wana na marché wana ba libanais, ba indien, ba chinois, baza place wana. Est-ce que lokola mbongo ekotaka, lokola mbongo eza koleka wana, est-ce que batu balingi politiquement pour éliminer mwasi wana po bazwa marché wana? C'est la question. Maintenant, oki otangi Zoé Kabila. Et lokola tozali média moko responsable, média moko où ezali ko informer peuple congolais, et tolingi to rappeler. Zoé Kabila azali cité dans beaucoup de choses. Oyebi Zoé Kabila na institut de la Gombe, place wana nyonso, Zoé Kabila soit ezali mabele à l'état, ezali na responsabilité à ministère d'enseignement. Zoé Kabila soit yango, a commissaire yango privé. Et tout le monde dit Zoé Kabila, azaki cité pour aligner dans la gouverneur Yakatanga. Il a même fait arrêter beaucoup de gens au Bachaki barrière. Na problème Yakatanga. Même Nami. Tout le monde dit Zoé Kabila. Lelo, problème ezali ya syndicat Dokolo. Na famille Kabila. Ezali nini? Syndicat Dokolo. Dokolo, papa Dokolo, azaki banque à Liboso, na banque ya Congo. Banque wana baboto la ngwepa, famille Kabila na ba Zoé na kati. Des problèmes ezaka na syndicat. Maintenant, Zoé Kabila a suivi mabele à Dokolo place à Tonga, hôtel na Mwanda. Hôtel wana mabele à Tongi eza mabele ya Dokolo. Et à Botola, concession ya ba Dokolo. Voilà, Mutuana na place à Azali. Et Zoé Kabila, na famille Kabila, bazaki na ma problème ya bois rouge na Katanga. Ça veut dire que peut-être Zoé Kabila Azali alingi ko contrôler entrée ya mbongo na marché ya Kinshasa. Zoé Kabila alingi azwa place wana pona ba tekela ngo ba libanais na ba chinois pona ba banda ko contrôler mbongo. Et Zoé Kabila za na ba entreprise boni oyo azali na kati ya Kinshasa. Même na ba plaque numérologique ya ba voiture na Kinshasa ezali Zoé Kabila. Ce n'est pas possible na Congo ya Zoé sur Bikambwana ezali règlement de compte. Bato bakei bakende ko sala trouble na OZT bakende ki ko viser mama wana. Po baketi na bureau ya mwasi wana babomi mama Chantal na bagadi cornaye. Bazaki na problème ya OZT, bazaki na problème ya positionnement te ya peuple. Ceux qui ba problème ya peuple balingaki ba kwa ka grenade ou ba visaki mama wana. Mutu viser mama wana ezali ba pouvoir en place au balingaki possible ça na mama wana. Voilà ce qui s'est passé dans le marché central. Ok, monsieur Mathieu Ilunga, tu redévelopper le sujet nous prochainement. Et là, on y a dernièrement, on a un par rapport à l'émission Oh les grands duplex. Oui, Tolobaki pour les Camboya, Wantanabe, il y a annulation, il y a concert à Wantanabe. Tolobaki qui concert ou annulation des politique. Parce que, vous voyez bien que salle wana ya Olympia ezali salle mythique. La salle mythique ya Olympia ezali détenue par un groupe Vivendi en France. Groupe Vivendi wana ezali présidé par un conseil de surveillance où ezali attribué à Vincent Bolloré. Vincent Bolloré azali multinational français où azali déjà na Congo, azali na Mweka na Mapangu na village ya Bushab. Où bazobenga bazako benga ngo PLZ, lelo bazo benga ngo Barabanga. Congo moko colonial ya Belgique. Mabele wana Bolloré azali. Bolloré azui concession moko na port à Matadi. Alinga construire port na l'eau profonde ya banana. Bolloré à la kati. Bolloré aza na kati ya minere ya Katanga. Asombi mine na Katanga. Voilà, Bolloré nde mutu. Bona kosepelisa Kabila alingaki abetisa concert wana politique kolekisa Kabila ke non tozo contrôler ko diaspora na komba et victoire wana ya concert wana eza victoire ya peuple congolais ezali victoire ya politique congolaise sur la même mise la main noire sur la politique ya France Afrique ezali pona ba congolais ezali pe pona Afrique mobile. Félicitations mingi na ba combattant nyoso ba telemaki na ba mobilisaki peuple pona ko bunda pona annulation ya concert wa. Ok, merci beaucoup monsieur Mathieu Ilunga. Moi quelques salutations on a batu balandaka yo partout na Canada, na France. Moi deux personnes oyo o ba olanda yo.
monsieur Didier Dipumba pour na kopesa espace pour na bato balandaka biso tozali kopesa mbote na baye bazali kolanda biso na Londres Mama Bibiche na Texas toza kopesa Exode mbote tozali kopesa baninga o bazolanda biso na Afrique o bazolanda biso na Suisse na Belgique ba mama onyeso bazobenga kolanda biso toza kopesa bango mbote tokotanga bango bakombote na Italie twana bato baza kolanda biso oyo tokotanga bango bakombote topesa bango vraiment mbote na musika. D'ailleurs petit frère propre Constantin Muyaya na Bruxelles topesa bango nyonso mbote na baye bazolanda biso awa na Paris na Nantes Mama Micheline na Paris S4 na biso na kati ya Paris ya miye moko nazopesa bango nyonso. Ok, merci beaucoup monsieur Mathieu Ilunga. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie messieurs les journalistes. Ok, au revoir. Au revoir.